Zakumbuka solution kaka pour l'intégration. Oh eza Anita Mavita show Bobosana kosa bonete. Oh eza Anita Mavita show Bobosana kosa bonete. Botalaka Anita Mavita. Bonjour, bonsoir. Mbote na bino nsu ba famille Europe. J'espère que vous allez bien na bolingo nzambe. Ngai awa pe naza bien de notre pe nzamba lola azobatela. Soki zamba no liboso olandanga kombo nanga ezali Anita Mavita double star. Nazali présente na présentaka émission oyo ya Anita Mavita show. Please ba famille, pardon awa na senga mingi aider ngai partager, liker, s'abonner, tselanga moi commentaire ya ngona ne esala bien émotif. Famille na ngai na video lelo na ye to meka kolobelo mo boy esalinga pasi epesinga na kanda esepelisinga te na asi yo pe kotoza na ndako ekosepelisa yo te. Ba famille na ngai video yango eza nini to na matanga mo to na matanga mo boy ndeko na biso mo tozani awa aote ko perdre papa na ye na Congo ndenge zala kaka atie matanga na ndako na ye ndenge zala kaka foto ke kabola mawa na moto azana mawa to ke kabola esengo place bato bana esengo ndeko na biso tozolo bana minute biso nsupe to yebi mais moyena tanga kombo ezate bino boyebi kanga tanga kombo te na protégera ba komba bato ndeko na biso azana matanga o ati ko perdre papa na ye ndenge zalaka biso nsu to okena bandako na ye to okena ndako na ye ko kabola mawa na ndeko na biso mais ba famille na ngai eloko mawa ezali bandeko na biso ba congolais mitema mabe ba okena ndaka moninga ko kende bakekuna bakomo tonga moninga ndako asiara ngo peneza kitoko azwa ta na ye abongisa ndako na ye mais pome ezali ya ebisinga ye kayoki batongi ke no o ndako ndenga decorango ana biloko ya ba noir ebele na kata ndako. Ba famille boyoka est-ce que bolandi explication nanga bien ndeko na biso moko akufeli papa na ye na Congo asali matanga na ndako na ye biso nyoso to leka kuna to kekabola mawa na ndeko na biso mais siko iloko okamwa batoka baoki na matanga batongi ndeko na ke ndako ngeze kitoko mais atia biloko ya ba noir ebele na ndako atia bakiti ya noir na ndako. Siko ngai moko na mituna na comprendre marambo te na ba âge o to komi nango na ba responsabilité o ebele to komi nango ti lelo bino bata bon bozalaka na temps otongaka bato bozalaka na temps ya kobengaka na phone omoni kuna te bozalaka na temps wana ti lelo. Ba famille soko ozana marambe bele ya osala omita pena busy yo moko omita pena ke ozo kipoza marambe bele ya osala ka te otangaka ozana bana folamba obongsa ndaku okipe mobalo okipe bana. Ba famille ozana tawana te ya kotongaka bato ozana tawana te ke ovanda pena yo moko vaino ma copine Clara Ituko mama c'est oyo kite au moins la place ya to kende kite ou bien c'est na nice ma copine oyo ka kite Ginette Milonga ma copine oyoka kite ou bien Patricia ya Ameline Lelo ma copine Patricia Ameline Lelo pangi na ngai oyoka kite kuna bo mifingi liwa te orozana tawana te orozana tawana te ya kobenga bango na phone po botongaka orozana tawana te po penser wana mambebele ya osala yo moko raison nde nazabwe lobi na kayu lobi na tongo fona la mukana na kayu fona tika bana fona zwa bana classe fona lamba fona sa wana tawana te mais soki yo na vino zakano na ozakana mambo osala te osala na oto tangaka na oto yo vandaka otiki bana classe okoti réseaux sociaux ozolamba na réseaux sociaux ozolia na réseaux sociaux yangwana ozana esprit ya kotongaka yangwana ozana esprit ya kolobelaka komba bato mais soki ozara bizo mambo sala na ndimite ke ozana ta ko benga bato moi quelque bato na tangi botu na bango combien de fangasi na benga bana fone ke Patricia ya Ameline Lelo oyoki kutute c'est na nice oyoki kutute Clara Ituko oyoki kutute Ginette Milongo mifingili ba te na sala rango te pe bango basala te po to na tawana te donc voilà mona bato bosala mama bongo ti lelo nde bozawana po bwana maramba osala te bozaka na mambo osala te ou bien bosalaka te botangaka te bosala eloko te bino ezalaka kaka ba phone réseaux sociaux kotongaka bato kokipaka ba via bato yango moni emema be niveau wana ata bino moko tina niveau motema mabe moninga akufeli vraiment papa yo ke kabola mawana ye mais ozotonga ye
abongisi ndako mais atie biloko noir na ebele na kati ya ndako ndeko na ngai elakisi nango te ke soki yo tia biloko pembe ebele na ndako nde oza moto propre moto atia biloko noir ebele na ndako nde aza salite non bato misusu basombaka bakiti ya noir batiaka biloko ya noir na kati ya ndako mpo parce ke ana bana ayebi valeur ya biloko na ye asombi yango nomoni azokoinvite biloko ya pembe mpo ayebi ke bana baobebisa biso so wana bana mwana atolobi neke kosimba te kobebisa esu te pese 20 minutes omona akozongela mabe wana asali mpo parce ke aza mwana sikoyo yoki otenga moninga tala bandeko na nga moto ayebi pasi ya mbongo ayebi valeur ya biloko asombi surtout mpona ndako bana mike bazali basala nango bajete bandeko na ngai omoni komona bakiti ya ser wana eza bakiti moko banda na 2000 livre be $2000 mata likolo po bakiti eza bakiti ya cher eza pena bakiti mo eza ya qualité ya bien donc akosala kutu ba ventir te ke azwa kiti moko ya pembe peut-être akoza bakiti mo ba couleur mo neti ba rouge ba couleur o moni ke soki ezwi salite e ko mona na pena te donc akokene na couleur mo te ezalo kwa pembe be belge po aotala prix o asombeli bakiti ce que ça ba kit mobo osombi yango ya ba 20 livres ba 30 livres ba 100 livres peut-être ogozo no ya pembe ate baby na après 2 mois 3 mois oko somba mais loko valeur tant ozana bana ndako faut yebela il faut yebela ba famille to okene matanga na bandako bato mais to okenda pe ko tonga bato c'est quand même gentil te moninga bengi so na matanga moninga zana mawa ya papa na ye nozo tonga ye ye to moni ndako na ya yo to moni te tala musubino boye barate omoni batu musu bazala soko azune ndako ne moko pena bien ezake ndako mo pena ke ya libela ndako wana pena aozala wana yango ekoma na moment batu pena ba dépensera mbongo amoni ke oui ekomisko moment mo pena ke na bongisa ndako nanga na somba biloko nanga pona libela ata après 10 après 20 après na ko changer yango moni batu ba ponaka biloko azo somba okoke na loyenge te ke wana bana miki oke somba bakita pembe bilonso ndoka pembe oui oko sala nwango ezo dépend na yo ogosa nongo mais so taille la plupart bato bana mike na ndako basombaka bakita pembe na ndako te basombaka biloko ebele ya pembe na ndako te ezate ke poza salite ezate ke sote aoboya ni ba problème po parce que tangu bana ba osakana mona koza pa lie na kidi basimi mafuta ya simbi kiti akoza pe couleur apakoli biloko mo babongo ya omoni ba pareil belé ba invitaka ba biloko na semi asomba na ba kiti na ya noir. On comprend tant mutazi penanda kune mobe yeze permaneza libela et comme asko na moment batu babong sabanda kuna ba somba biloko kwa cher na raison to somba biloko kwa cher ezaka to somba biloko kwa cher pour ewumela ebe to ta 10 ans ebe to ta moi 15 ans ta moi 20 ans obi kezelo kwa qualité na ebi kende na dépenser mbongo ebelebo ewumela boye bisanga mutu soka sombi ba kit na ya 3000 ya 5000 ba famille asomba ngo ya pembe ewumela te soki muta sombi ate biloko na ndako kitoko ya ba couleur ya ba couleur ya pembe ba famille est-ce que ba biloko ya pembe wana na bana miki na ndako ça ata 5 ans et ça ata 50 et ça ata désaté et ko beba so bino bo remarquer tant to tsaka ba couleur ya pembe na ba mire bon mona tike tonza na bana miki beba au moins après 3 mois après 4 mois 6 mois il faut bo changer ngo pour parce que ndenge bana ba baby si atotango sokola ngo au moins na e baby saka elengi nango tango ezalaka esika yango mona esenga na momo fo bo bandela ngo lisusu mais yo ebisanga yo sombaki ba kit no ya 3000 osomba ba kit no ya 5000 osomaki bilona ndoko ya valeur ya kitoko allez après 3 mois après 6 mois au chanzango si que osomba kana ba prix moko boy ce qui pena osomba ke loko no na prix moko cher jamais oko négliger yango jamais olinga biloko wana bato oyo bakoma na niveau basomba bakita pembe basomba bata bilonso na ndako na bango pembe c'est que bana na esi bakoli bano ba comprendre mabena malamu bangwana nde okosiko ko changer ndako mais muto azana bana miki okota biloko pembe na ndako te okota biloko pembe na ndako te po likolo mona ke ba oseka yo te alingi ndete so tali la plupart so tali pena marambo pe mokindi nkindelara bato soko zana biloko pembe na ndako te moza bana mike biloko na pembe elonga pembe comme lokwa couleur moko akaki e bando bimala kwa salite e bimiso salite moza na mota salite te mais tema biloko nza ya pembe bana ba baby sa trop osoko pangusa ngo trop yango ne bimisaka sko ba pemba biloko na ndako e bimasuki to côté e bimakaki e bima elengi su ya pembe wana ezalaka te yango moni bato ba
invitaka na bango kosombaka biloko ya pembe ya bongo kodepensaka mbongo na biloko ya pembe bafamille totika makambo eza bien te toza na bolingo toza na bolingo tolingana ndenga solo tolingana vraiment na ndenga solo omoni kala mingi te système moko tokoyesa loi système moko echange na bato bakoaccepte yango bato baochange na bango matanga bato baolela yango so na bandako na bango te matanga mutu soka aza na matanga boke na ndako na ye te mutu soka aza na feti boke na ndako na ye te baoluwe salle to bando okuta na salle na bandaka bato balingi na bango bato loko abino lisu te po parce que boolakisa bolingwa solo te yo oye na ndaka moninga oye na feti mais misu nezaka pai oke toilette mozolingaka oyebela koto eza ndenge nini ozolingaka okengela otala na lidusu omona chambre na yango adekora ndenge nini oyebela ya postaka na réseaux sociaux te tomonaka ndako na ye te tomonaka chambre na ye te tomonaka cuisine na ye te lokola opportunité pesami na koti na ndako yene mpona matanga mpona feti naluka nayebela te yango balingi bino su te bato balobi bawanda osala bango su bamatanga na bandako na bango te bafeti na bandako na bango te to banda okuta na basale po parce que motema mabe eleki mingi yo ye na feti oye na matanga mozolingaka oyebela ndako ya moninga mpona nini bafamille to changer boy eza malamu te ba famille kipe ya yo yo vivre ka ndenge nzamba pamboli yo ye pa zo vivre ndenge nzamba pamboli bato mususu omona sombele ka danger tsana ndako ne oyebi ndenga zwila kimbongo wana te bato musu banyoka mana bakayu bato musu bana 2 kayu bana 3 kayu bato musu balala te tant bino bo sala ba ambiance bozo ko ambiance bozo ko bima bo dépasser bambo bato musu ba bomba mbongo pona ba projet mususu alors omona mutu asombi eloko moko ya danger na ndako ne biloko eloko moko ya danger asombi osali zu na ngai yoka ngai omoni na réseaux sociaux bayaka likolo moko libanda likolo moko na kati balakisaka nyonso tute ya yo na réseaux sociaux babombaka ndambu balakisaka nyonso tute okoya te na réseaux sociaux olakisa famille na yo olakisa bana na olakisa mobali olakisa musano te bato musu baza bongo te na réseaux sociaux mutu aya na réseaux sociaux na likambo na ye oyo asalaka bato musu boya na bino na réseaux sociaux bolakisaka bachambre na bino bolakisaka bandako na bino bolakisaka bana na bino bolakisaka mibali na bino bolakisaka bana na bino bafamille na bino misala na bino place bosala bolakisaka wana eza bino bato misusu yang wana te bayelaka na réseaux sociaux bato misusu balingaka na bango baje wana te ya koya ko exposer bafamille na bango ya koya ko poster bana na bango na ba réseaux sociaux basi na bango to mibali na bango to misala na bango to bandako na bango to bachambre na bango te bato nyonso te bazalaka bongo surtout les kambo ya chambre ba famille na biso banita boy na ba éducation o ba parents na biso ba pesa biso jamais na kola na lala na lota na lota na poster chambre na ngana otikala ko sala yango te po chambre eza place oyo masolo esala mara chambre eza o place bato basala mara papa na mama chambre eza place o ba respectara ngo surtout na bato babalana tant bato basala masolo papa na mama nzambe siko atindela bango ba ange baya ko sala bango sécurité baya ko sopela bango ba flair baya ko beta maboko ekomi siko moma obana ngai ba osepela donc jamais na koya poster chambre na ngai na réseaux sociaux te bato no sote bazala bongo yango monelo ko echuba bino po parce que boye ba position ya bato msute bo mona ra mutu mo ba ya poster mo boyebite akotaka wapi abimela wapi alala wapi aliaka wapi te ezana ngote soki muta postara ndako ne na réseaux sociaux te be chambre na réseaux sociaux te c'est qui azamuta salite te azamuta salite te alingaka nde baje wana nakisaka nyonso te babombaka mais soki yo olingi na yo o exposaka na yo famille na yo eza problème te o exposaka na yo bana na yo eza problème te o exposaka na yo chambre na yo ndako no eza problème te lakisa biso toza wana po totalaka tozana po tochela ko ba commentaire tozana po tochela ko ba flair ba love eza problème te mais bato misusu bazana bango bongo te balingaka na bango bongo te soki oyebi ba famille na libanda ya réseaux sociaux c'est bon soki po oyebi bango te oyebi pe bango te soki po oyebi misala basala ka libanda réseaux sociaux eza bien mais na réseaux sociaux alingi na ye ko yana makambo na kati ya réseaux sociaux te
exemple lokola ser na biso oyo akufeli papa na ye aza ser oyo mpe aza mpe na tiktok aza mpe na bareseau sociaux na ye mosu azaka nango mais apostaka ndako na ye te apostaka ne bana na ye te apostaka na ye mobali na ye te bie mobali ne mpe bapostaka na bon aire moko mais rare mais bana pena apostaka bango pena te donc boyebi na bino ndako ne ndenge ezalaka te boyebi na bino ndenge toilette ne ezalaka te boyebi na bino ndenge chambre ne ndenge ezalaka te mais sikoyo loko esala yeke matanga yango na bomoni ndako na ye bomoni toilette na ye toilette ne pena eza pena ndako ne pena te ndako ne pena eza propre toilette ne eza kitoko eza pena propre solo te eza pena sola bien na matanga me omona quand même ndako eza propre po bandako misusu pena na matanga soko to comprendre kaka ndako ezaka salite bozene sebene loko mobwe bomoni ndako ezaka salite ata babongisi yango po bato baoya o comprendre que ndako oyo ezaka salite eza na babiloko moko boye efundaka maintenant olobango te po parce que bazwa maele batikala bongo ndako ezaka salite oyeba pena ke ndako oyo eza ndako ya salite mais babongisi yango vite fait po bato bazoya babongisi yango vite fait po parce que bana matanga mpe baza na feti après fete après matanga bimela bango brisque omona pena ke ndako eza salite omona beneke ndako oyo ko eza nazoloba te ke bato nyonso tu bandako na bango ezaka propre te nayebi nanga eza na bato mosusu bandako na bango ezaka nango propre te oui eza nango bandeko na biso mpe basi ebele baza pena makasi te na kobongisa bandako baza pena makasi te na kotia propriété na bandako na bango baza makasi na yango te bango kote wana pena epesami na bango te peut-être omone ye moko moto mwasi kitoko pena bwakama omone pena ke adébria na ye mpe bien mais so okoti na ndako ni oregrete omona pena ke de bato différent oyo omonake libanda bie oyo omonake na réseau sociaux mpe moi mobali oka ndenge azalaka boye na ndako neza bo bato mosusu epesamela bango te eza nango ndenge na bango bazala na bango propre te aza makasi pena te ya kotia propre na kati ya ndako aza na ye makasi te bon eza ndenge na ye okoforce te oko changer te ata omeki ko changer okoka te po eza ndenge na ye moko wana boto comprendre bata bon to comprendre na biso bango eza ndenge na bango siko bata bongo so okoti na ndako ne omonyango propre yeba peut-être ndako wana abongisa ngo vite fait po bato bazoya abongisa ngo vite fait bien po aza na fête bien matanga mais soko tali pene bo landela pene be omona ke ndako oyo eza na place moko kabo e olakso ke ndako oyo babongisa ngo pena te ndako e ndako bati kango ka bongo ozo comprendre ekendela bongo siko bata bongo n'est-ce pas bizarre que bato baza faut motiver bango trop bata bongo esenga faut motivation faut motiver faut talisera kete moi sinandaka zala boy mobile nandaka zala boy moi propriété et ça la rappelle bien po ozala leader ozala role model bana yo pe ba mona ke oui maman na biso azala boy papa na biso azala boy mais tant yo za bonko bossa na te ke bana na pe na kidiba moko na bango akoza lokwa yo eza quand même propreté ozomona siko bata bongo baza bato to motivera bango to encourageara bango donc bongisaka ndako ozalaka propre na nzoto te faut zalaka pe propre na ndako na pe esalaka bien mais eloko penate yango na yelaki mais oizaka na bakisi po ekotika na lisolo mingi na yelaki likamba ser na biso po esalinga vraiment pasi talara muninga akufeli papa na pe papa na musika akekutu te po talara na mo ba raison moko boy ale yosko yena ndako ne sus otonga e quand même eza gentité to eza gentité vraiment ba famille to lingana ndenga solo to laksa na bolingo pena na ndenga solo atako to moto mo bokopera na bino sute mais zalara toujours na bolingo na e zalara toujours na bolingo zalaka kanisa ate loko moko malamu oyo omona rango pa na ye yango na desala ke olingai ozomona faut motiver yango ozomona batebele lelo ba mo boya batu bana bandako na bango pona babiloko boya ser moko lobi ke banda asalaka fete mo batu bana ndako na ye ba ye wana sobi batikani batika désordre na foyer na ye batika ba problème na foyer na ye mais tellement nzamba lolo to bondela razaka nzamba juste abundela ye ba désordre wana ninga kota ekenda ya omoni batebe balinga na bango teza koteke batebe babanga na obenga nga batu te pona bete to banga batu te
donc soki ezaki otya motu na likambo otya motu mais ezaka juste ke bato mosusu nde balingaka na bango te surtout likambo ya réseaux sociaux eza mpona bato nyonso te bato ebele te bakokaka ndeti nga na vandi boye na simbi fo na nga na mifilme na poste yango bato ebele bakokaka mambo te bato ebele bana réseaux sociaux mais bapostaka biloko mais bamipostaka bango moko te ozomona ndeti babiso boye nga na sinya na ngai na postaka na ngai eza na motu mosusu akokosala yango te ozomona donc toya na réseaux sociaux na baraison ebele ezodépendre na yo soko olingaka koposte bano poste no eza poami te soko olingaka koposte ndako no poste sala nyonso to osala na réseaux sociaux yo kaka oyo ekosepelisa motema famille nakomi na nga na suka en tout cas merci vraiment merci na bino subanda ya kolanda ngai die notre pe nzamba lola apambola bino merci mpona bata na bino boyebika mingi anga na senga pardon ede ngai partager like commenter s'abonner telanga moi j'aime telanga moi commentaire yebisanga eloko nini côté na bebisaki côté na bongisa tala kaka nazara mutu wa bino mo boyebika nga Anita Mavita double star na yaka ka juste soki likambo kolobeza le seul ko kolobeza na ngote na ya na ngate mais sobo moninga na ye seke penake eloko koloba ezali donc merci nzamba lola apambola bino botika la bien to mone mbalasima bisous bye.